na bino lisusu bino bat bolandaka biso na www.congolokolenews.com. Toye lisusu lelo epa na bino koyoka ba papa ba mama ebele na bana ebele baza awa na nguma Kinshasa bayebaka mnoka mboka na bango te bayebi kuti ba province na bango te toyoka bango soki bakoloba nini lelo toyoka baluba toyoka ba Kongo menga festa baluba nde bazana bana bango ata baza mikie balie bakamnoka mboka ka betwab baoka soni te me bekolo mususu toyoka bango lelo soki bakoloba nini mbote papa mbote papa na monyo vandi awa yo za la province nini yo za la province nini naza mutaba Congo est-ce que yebi mnoka mboka na yo nayebi yango te oyeba ngo te pona nini pona botama na kisasa mloka nayebi yango te nayoka kama nayebi yango te oyokaka ma ata mwa ndambu okokoloba te ata mwa ndambu ata kopesa mbote na ba Congo na province oza ekolo nini nazali musingombe na ba Congo nayoka kikongo me nayeba koloba te ndambu na boloba te pona botama na kisasa loba ata mwa ndambu abwe nayebi te bolimbisanga pa nayebi kikongo bien te nayokaka me nayebi koloba ngo te. Merci papa. Province Bandundu. Ya Bandundu. Na Bandundu za ekolo nini? Bona musuka fesh. Musuka fesh. Okokolobela biso ata muke na kisuku nde bapesa mbote na basuku. Osola mwa muke na kisuku Bon ouais musuka za. Bol kana musuku poto sona na musuku moko. Yo loba kaka ngape na yoka. Abo mwana mama ingol fetwi. Ingol. Yoki. Menu yen musuka fesh. Na musuka fesh mais d'origine quinoa. Mais to mekaka ko bricoler muna kwa mboka mais to linga to yeba yango mais to yeba ka yango te mais to linga to yeba pena muna ko lobande na kisuku ka ndenge ozoloba wana ozoluka mwasa ko bala na kisuku bon en tout cas na kisuku penza na ko penza te dina suka ka keno abwenge ya bumo ngol fiote bon place mususu na ko bricoler mais tina fond kere ya kisuku penza te. Est-ce que yon anda ko lakisaka pe bana munoka mboka ke aboye est-ce que lakisaka bango bon mama ngai na boti na mwasi ya moluba akufa bon tozaki des tribus différents bon mama na ngai alakisa ngai mutu makasi ya biso moko bana Kinshasa mama lobi na ona ndako tango yoko bima na libanda okyo yoka lingala en tout cas to message ba mingi na lingala kisuku na ninga pa na kota au fond du cœur mais mama kufata pe na ajonga desine na komi bo c'est mina zonga suna province na Bandundu pona kino mesana nango mina za na souci pe na ba munoko mboka na ngai très bien mais désolé mais na ba ndam ngai na province ya Bandundu oza munoni Bandundu ya munene naza mumbala okopesa biso mbote na kimbala okoloba ta mukie na kimbala non je presque na yebi yango te na botamika na kini mamtu na kini na yebi langi munoko mboka te. Baparents balakisa ote non e bon ndenge nini baparents balakisa même faut tuna bango ate na kimbala bapesa mbote ndenge nini na kimbala kaka opesa ka mbote na kimbala wana izaba wana wa question tuna ka ba mère batan wana ko des ans normalement faut tuna bango balakisa ka yo mais dans la rapso to développer na ba mère musuza ata mbote kaka bonjour Kio, baloba kio, we na pimbu, we kazoyemba ngo, iyo zoyemba oyebika te. Bon, eza nango mesko ba tan wana to tuna ba me to ba kina tra kino za na ko développer na langue kin. Ba tan lo ba altuna ba langue wana eza tan retard. E bo yo awa pe soko boti mwana. Soko like se mnoka mboka te. Les temps siko tangu na ngamo na papo na boti nanu. Na ibi yango te bosko ndimi mwana na ngabotse pa wala na ngati mga papa ni na ibi yango te. Merci papa. Mbote papa. Mbote mingi mama. Oza en province ni? Nga province Équateur. Équateur. Na Équateur eza munene. Kuna oza ekolo nini? Oza ekolo Libinza ou bien Mbunza ou bien Mongo ou bien nani? Naza Mbunza. Mbunza ko pesa biso mbote na kimbunza. Mbote koni. La Kimbuza baka mbote kone mbote ko suwe la Kimbuza baka
Et vous savez que non, on a posé bobala là, moi si ou bien moi si nanga, na posé l'ambelangé le roboé, na linga, ndeti bilo bambunza malemba, nambisi na lituma baselo lituma na kimbunza olobani. Bon na lobaka penja kimbuza te. Na yo kaka me na yebi ko lobango penja te. Me na yo kaka. Siko bana ndenge tozo bota bana. Ndenge bandeko na biso baluba bazaka soka boti mwana za muke ba olakisa e. Yo siko na ndako mo olakisa bana ezate po yo moko paro yebi yango te. Bon eza mwa pasi mingi po pe ba parala ngai pe balakisa ngai te eza mwa pasi mingi. Tokoli awa bon toyebi penja mnoka mboka te. Mais siko ndako na bino ezanga secret. Oyene eloko boye mupaya yeko bimambala moko de siko mo eloko soka ezaki so na simakiti neni no yebisa mwana na mnoka mboka ke zo eloko wana ke etyango na chambre ou bien boko sola na mnoka mboka te ke mwana nga sala bo mo te ke ero yebisa na lingala o mo te ke nanga mupaya na oyana oyeba secret ndako na bino te moi muke tolobaka moi muke moi bakode ezali na mnoka mboka so lipsi na mnoka mboka moi bakode moko ezali bayokaka kasi kode ngolo bati biso pe to yoko pesa biso pe mo dépasse. Bon, moi, peut-être l'ambela ngai. Bon, moni lingala na kimbuze landaka njela moko. Lambia mbai. Solo binengwa déjà on comprendre pesa pe moi partie à lingala déjà na kati. To ba moi ba ko dela muke ko kana pela lingala. Merci papa. Nous sommes de Congolais, province, qu'est-ce que ça a fait ici? Province pourquoi? Tolinto yeba soko yebi munoka mboka na yo. Oui, je suis de la province de Bandundu. Nalba lingala? Lingala. Obi? Tribina yo, munoka mboka na yo, tribina yo ezanini. Je suis dans la tribu Chokwe. Choko. Okopesa biso mbote na kichoko. Moyo wenu a mama. Ça signifie je vous salue le maman. Et bon so ebisi mama lambelanga elubu moko boye na lingaka ngo mingi, ochelanga na bankulu na kati. Donc, olo basiko na kichoko na mnoka mboka. Maman, Muhikie Chindu, Moussa, comment ça s'appelle encore? Ikudi Mukachi. Ah ouais. Hein? C'est quoi ça maman lingi mingi na kichoko? Maman na kuzanga bwe na kuzanga chingi. Ya solo. Na banzi baleki na ngana ndako la kisaka bango pe kichoko. En tout cas, en commençant par ma femme, mes enfants, tout le monde doit connaître la langue, sinon c'est tout le peuple qui est perdu. Balobaka, hein, un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est qu'il n'existe pas. Hein. Le bango sigo na kichoko nengo zolo alake. Mutiyo ze kaning kine di jideni, kaning kine chishina cheni. Kafa kalingwe kalimutumuka kutoka. Merci papa na sepeli makasi bat musu ba okoka kutuko ba mnamboka te mo pa amukolo abotami awa me donc ma waturo donc ayebi kutata mnoka mboka te papa pesa message asuka boye bisaka bato bayebi mnoka mboka te bango nanu ba utaki wapi parce que Kinshasa nde babenga ngo c'est la ville hein ya Congo mais bato wana nyonso bayeba mnoka mboka te ba uta wapi. Donc, baza batumoko toko toyebi bangote na Congo où ce ne sont pas des Congolais parce que ceux qui est bazali ba Congolais, chaque Congolais azali censé koyeba munoka mboka na ye. Tozana combien de provinces? 11 provinces, bientôt ça sera 25 et kozala ndenge nini. Toyebi bangote bakosa kabiso baza ba Congolais te. Merci papa na sepeli. Nga naza na province ya Bandundu. Naza Mumbala. Donc lelo penza eza pena ngambo na biso pe batabandundu na vie donc moi été papa pesa biso mbote na kimbala olobi mama na linga ko mingi donc olobi moi ndambu na kimbala esa biso bien na bande ko na biso Kongo lokole news oba Holanda biso esa biso kitoko na kimbala bon nga na eza Mumbala na botamiawa na yokaka nyonso mais na difficulté nde ya koloba ata mbote na difficulté ata muke ebwe ben aiwe na pimbu amiyu donc ngai mususu amiyu do nde toloba na anglais te amiyu na kimbale la kisi ngai Gioshi Lama après continuer
Madudi lelo naolia Madudi like Simbika. Mbiga iyigi. Madudi Misong Misuni. Tolia Mbika na Musuni. Misuni like si Misuni. Ndungu ndungu like si pilipili muke. Merci papa na sepel message asuka soka ezali. Na ba oyo ba ko mikolo me bazoye ba même pas ko pesa mbote na mnoka mboka. Bon. Basa l'effort. Bisope to bande ko sala effort. Papa zalaki soki mutu ko lukaye, do soki mupaya ye na ndako. Il faut bino nyo so sala effort bolobaka mnoka mboka. Donc parce que mupaya zawana. Bon. Ya ngwande culture na biso. Bao pe baza na sepela mingi na baluba vraiment même bébé même nani baloba kaka yango mais biso to sala effort wana to za appel ko bango po soki to lakisi bana na biso te siko soki biso to kufi siko bana na bazala nil part to sala effort ko lakisa bana na biso baleki na biso munoka mboka iyo za mala mingi. Merci papa. Mbote. Oza mtu ya mboka nini? Ya region nini? Muluba. Oko pesa ta mbote na Chiluba mkepo bino nde bozana bino bana baluba. Bala exara bino déjà ka bo ba mike déjà ba la exabino ndinga oloba Chiluba totala ka mama biso kuna. Bish. Luba. Pesa mbote bish yaya. Bish bana betu kwanza. Loba na oyo kate loba makazi. Bish. Na ville osani na moni osala basa mai yango oteka mai loba na Chiluba ozosani na ville oyo osala ni na ville ozoteka ni loba na Chiluba impa na mai mville na oyo kate bayaya kuna baolanda biso batakongolo kole kuna nyos baota biso baomola biso te loba mwanda mbuko sheri nanga tujumvila mpa na mai. Mama pesa mbote et pas maman na papa batika na ndako pesa bango mbote na Chiluba. Eta papa mama wetu mama. Tasakidila. Tasakidila. Merci. Mbote papa. Oui, mbote maman. To tambole be to zo tuna ba yo za mta region nina. Ngana mta bandundu. Za mta bandundu. Bandundu ya munene na mboka nini? Bandu na Idiofa. Oyo baka mnoka nini soko ko yebisa biso mnoka mboka na bino. Ngana za mbunda. Oko pesa biso mbote na kimbunda. Olo bape ozo sa ni na ville oyo sa ni na ville na minute o. Na ville na ye musala. Na kibunda pesa liboso mbote. Te na kimunda na ebite na ebisiko yo kota mnoka mama pona fani mingi kota mama. Mama za regioni. Aza mtu ya Kisangani. Ya Kisangani, Kisangani ya munene. Lokele ko pesa biso mbote na lokele, olo ba pena lokele, oyo ko sala nini? Flori ba le kombo so yo wa mta Kisangani. Landa papa na boke binyonso. Te na rolo bande. Soka kosi akoyeba. Ko lo bande swai pona ebinde swai. Okay, loba. Na patia batu na bapatia banduku yangu yote ya Kisangani na bapatia salamu kabisa. Loba na ville oyo saa nini? Bon, mimi nakuya hapa, nakuya kazi natumikaka hapa na kuville, njoo nakuya kuville. Aktansi sana. Bwesamuni. Wolo katula mikro, katula mama mikro. Munoka mboka na yo. Pesa mbote. Kasi kina isi ya kula mtinga kisuku kina. Kisuku? Kisuku kina. Siko ao sani. Yeteka abisadi. Yembala gazenti. Pesa mbote kasi kisuku pesa ndi. Banani heka mbote ya sansu si wafwa. Ha? Ya heka nani? Ya heka hingile. Mpeki la mbote ya nani ya kasongwe. Ya kasongo mpeki la mbote ya. Eh? Wisi you guys.
ngaza mombala Mumbala ka pesa mbote na kimbala. ah kiyo wana pimbo Na ville oyo sani olobi na kimbala na ville na yo kosala boye kiyo na pimbo pesi biso mbote tondimi loba musa oyo ye na ville oyo kosala na kimbala mnoka mboka loba nyonso ngando tosola no na kimbala totala liboso d'abord on commence par les noms fallait me prendre ami Jinalemi Benjamin Kanga iko anga ko ville musosir bon c'est ça iko anga ko ville musosir. Bon, il a dit de... je ne sais pas qui je vais encore dire. Hein? Je n'allais pas Benjamin. Il va en ville, mon saucir. Bon. Qui est Pimbo? Ami, na Pimbo. Bon, il va là, Kika. Tout bas. Loba, oh, nous sommes dans Kimbala. Il y a ça. Il faut poser question. Ami, il va réponse. Bon, question dit que vous allez poser mon là. Ami, il va réponse. Jinalemi Benjamin Kanga. Mbuledu bwala na benu wapi mbuledu ado na ashibulungu aminga na mushibulungu ugilunda mbuledu misengi mbuledu misengi mission gilunda collectivité gilunda mon territoire de bulungu voilà aminga na mushibulungu 100% ira valugigo idanga go igulago mais a gishasa ngesi mona kudanga bon yimanishili ngwanga ngososira umoni mpi mugachi bon ikeli mugachi mais dona yima problème dangu lingina ndami mweni yana kunso bani kwa ngena saga ine ngwana mbaji ana ngwana ayakala boni mugoso no mosi amala masado voilà. Merci. Pesa merci. Madonda. Na pesi bino nyoso mbote tokuta na reportage mususu na simaka na numéro na bino oyo boza parate site na bino ya moko congolocolonews.com oyo kambami na ba mama oyo ba bisa bino vérité oyo balakisaka bino ke mama azalaka ndenge nini papa azalaka ndenge nini ba mama baloba vérité boza parate botikala kaka intact na site na bino moko congolocolonews.com www.congolocolonews.com tomona imbala sima. Merci.